Zali maladi muntu akusunga zali te zamu mona ndaka nzambi tukumaka family tangu tuzali wana tuza kusangana family mumvimba yangwana soko uzana ngute ndaka nzambi kusumbi kuteka tala dibuta ya bana mama Maria oyo bapesi yo yango bakisa bankisi oyo ikutikala wana uzungila mumbongo na yo ya mampa wana bana mama Maria kati mama Maria mbote mbote mama Maria mbote mbote mama besengeli biso na mwana wa yo Yesu mama Maria mbote. Notre film là où ils ont les cas, je crois qu'il a déjà volte-face. Où maman vient à Pessima comme il se doit battre la vie, jouer bien à maman Ida. Moi était. Ma maman légionnaire. Il y a ce qu'on a tout ça dans le samedi, on a une autre tournée dans la grotte. Vous avez rappelé chrétien catholique? T'es cathé. Tu côté na maman légionnaire, moi on a la grotte, tu n'as maman yosa na ningomba ni pour la taille de la maman légionnaire. Na yebisi na Saint Jean-Baptiste. Atuninga sui katani sui kateni katani sui katege prière na bango ngala bia mama zela nazoya taona lina kidabinde ko na sepeli peza na zinde ko na loso savoe na be merci mama apesio maman légionnaire lelo oyo maman elle vient sur scène aux jouer penza qui toko ba se plaira na yo so ba maman elle vira dédier peut-être carrière na ya musala à quoi dédier moi pas na habité so na ko de dia ngapa nani ale dia pa mukonzi nanga ndo yeba na ko de dia pa mams sila bisalo sana bolamu moko na théâtre ozo garder comme bon souvenir moi bolamu ma batu bazali eli boso na ndeko ndeko Jean Paul sala nga bolamu vraiment mams salanga bolam nazaka kisi mam sa sombela nga kisi pe ya montagne na salanga bolam ngape za rôle na jouer na linga mingi ko jouer ya kiboyi na ya mélancolique pour ngane na za bosoko lo bitanga mélancolique sikoyo to jouer na biso ba rôle na jouer na nga mais deux wana kiboyi na ya mélancolique na linga ngo makasi bande ko nopi babangisa ko pe amope na musala so bokutana mona scène atuka musala na scène na banga na mutu te mama makamuto jouer na ye mama lingana na kutani na tableau te mais na yebike eza na pièce bonga na joie pas joie na banga te ko mutu mtazana jouer na ye mutu mtazana ndenge na ye mama makamuta benga kalipasa to benga na kalipasa to te ko jouer na bokesenia to ndako so na papa kuna ko wela lupango bon moni mutu na butu ye aza shosho ngana za nanga mwa kimia do mutu mtaza ndenge na ye ko lo ke sanga mawa ba fanatique ba na posa na ngana jouer mais ba réalisateur ba ota la vue santé nanga ba banga ko benga ngai mais vie pour santé ça bien te mais vite on sous mais nga moko kolonzozo na posa na jouer mais sinon ba olo ba na hôpital pour na santé na te na zo traitement na melaba o siko na komi bien liboso na ko loba boité siko na komi bien mke kaka na zo traitement misu pe na zo traitement de docteur apesa nga linette oyo na mona moité kisi na zo zo ezo moité pona makolo pe na zo traitement tension na melaka ya motema pe na melaka diabète pe na melaka makisi na melaka qui manioso na kombo na Yesu amen kona kotambola pasi mutu gezate yango ezo sala kina kendeke bazo banga ko bengisa nga mais si la bengsinga tamso ko lwelenga taxi
so mosusu baluelenga moto ya sala bongo batournage mosusu mpo nazala mosika na mosusu tournage eza na Gombe eti mokoso nakenda na tournage na makampagne na sofaka me moto amemanga ti kitambo sila lokola mpe azalaka presse bana obenga ye atiki nga na kitambo nazwi ti epa na biso Vamos embora, pangilomba konsali, yandikana epima kenwoso, epangyambe, ufufango, walebi sola, vamos embora, vamos. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, ongam kopia na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza ba patch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache, maboko, ba acné, ba boutons, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tout en a bas savon, tout en a bas lotion. Donc vous contactez puis on a WhatsApp. Bienvenue à tous et à toutes. Exemple télévision, votre chaîne de l'excellence, le vôtre Barizi Bazar. Messieurs les journalistes, grande ma joie, Yaroye Babino et Belé devant vos postes téléviseurs partout dans le monde. Vous êtes plus de 41 000. Continuez de faire confiance. Abonnez-vous très massivement. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, tout dépend de l'heure à laquelle où vous allez capter cette émission 5 sur 5 partout où vous êtes. Alors aujourd'hui, vu qu'il s'agit il y a un mois dédié à la femme, bonne fête à toutes les mamans du monde. Ngaye Yabino Barizi Baza, moi na ba maman. Alors on a tombé les bino penza longonia, ba maman nyonso ya mokino bimba, ba femme travailleuse, ba oba bundaka ba travaillaka, ba femme obaza forte. Tikate boy ko sala makambo mabe ba continuer ça musala longoni na bino. Alors pour cela aujourd'hui j'aurai le plaisir de recevoir pour vous une grande actrice bourrée de talent na kombo ya mama Elvire na sur bako nyonso baro boka pena bati comment baro fanda po ba yoka penza lisolo to beta na mama Elvire waza parmi ma grande actrice ya mboka na biso a outko jouer na SB na film oyo les ka volte face. Alors maman Zaki kuna trop solo là, trop bête ma solo la carrière na ye, trop bête peu moi le solo la vie na mukie, trop bête peu na le solo maman toye ba pena maman, trop bête peu le solo à moi si. Est-ce que moi c'est façon à moi si na bon sens na mois de mars. Tout moi si phase à la moi si na ba moi nyonso. Alors avant la côte sa maman Elvire oaza na babi on a biso. Laissez-moi dire un grand merci na Deyo Mafroaza si ma caméra et merci infiniment na Yannick Chamba Godson mon boss, à tout seigneur, à tout honneur. Mille respects à toi, mon patron beau gosse. Mon ma maman Clarisse Ganga, bonne fête nayo. Et merci à Ridi Tamba, babi docteur Leteta, Ridi Tamba, docteur Nyonso Abik Savien, télé Nyonso. Et ça là très bien, merci beaucoup. Merci à Shekina Vumbi qui t'a coupé taille, qui t'a coupé $. Et pour avoir pensé aussi à Darnell Montote, mon DG personnel. Darnell Montote et puis président. Merlin Niwa, président. Voilà. Merci beaucoup. Après Simbo Tipa, la Batunion, sort Malik Arafat, Julio Monampoutou, Yaïguette, Kamazi. Alors, maman Elvire, ceux qui ont eu Koya, à côté déjà, pour que tout yambaye, bon, mon aïe, tout sur la peine, ma soeur belé, yamba maman. Bonjour maman. Bonjour. Maman Toyambio. Voilà. Bonne fête. Bon, tiens maman micro. Merci beaucoup. En personne. En personne. Voilà. Maman Elvire, un mot gentil, na batunion so balinga rayo, o barozwa libako kota la émission oyo. En tout cas, nazane sengo mingi kosolo wana bino lelo. Merci mingi na barizi ndenga bengisinga awa. Tokosolo wana bino boko yokanga, boko talanga. Bino moko boko jijenga nazali kamolo bate mais nalingi bino mingi bino nyonso.
oyo bozolanda nga surtout Arlette Mayilu na Papi Mayilu na Zurich na Suisse. Merci mingi bolanda. Merci mingi bolanda. Maman Elvire. Oui papa. Betra bisolo bisolo Maman Elvire. Musalango ya yo ya théâtre. Ubandango lelenge boni na ebite so po beta ngona ba émission mususu mais biso za mba liboso. Ba fanatique exemple TV na ya monde mobimba obalinaka yo bayoka peut-être sur parcours ya Maman Elvire te mais ka kobetela na ngai na bana na yo na bandeko na ba mama na baleki obalinaka Maman Elvire bayeba moi lisolo. Merci Maman Elvire abandi théâtre na ki mama. Tant nazaki na mobali nanga aboyaki na sala théâtre. Po théâtre nga na tangela ngo na boyete na tangela ngo na ndoto. Tant na linga na sala théâtre ayebisinga que so sa théâtre faut bana batikala na ndeko bonté. J'ai compris que ezaki refus indirectement. Tant nzamba eko benga e na sepelaki pete akende mais ezaki nzambe na lingaki. Na mi pesaki moi punition mo boy que 5 ans na kosala eloko moko te pona kanisa mbai nanga. Après 5 ans nde na yeki ko banda ba makambo ngo. Na banda yi makambo ngo na banda yi liboso na groupe ya Masasi. Na seki lelo na yebi ndenge ba telemaka na scène eza président Masasi. Na évolué ki pa na ye bien, na zalaki bien. Mende ezalaka mwana soka monika koli na ya lukazo mwa studio na yeke futela. Nde nazoki studio nanga na ke futela na ke komi kuna davanda imuke Amelia ya kozwanga na boya kinga mina linga balidera basite abina nga mama zwanga mwana nayo navanda ke pa Amelia na sali pe pa Amelia siko eloko eko bomake na zwaki musala mususu comme nazaki na za veuve fallait na sala pour bana batanga peut-être futa na ngome ko futa oyo ko tangisa bana peza na air wana biso bana osala ngo ezalaki bongote on ezali ba neni mama ba 2005 hein ba 2005 on a un papa kufi na 1995 donc 10 ans après 10 dans 5 ans na vanda ki na lubongo après na eko bana mama kamango si manena eko zwa musala liboso na banda théâtre pardon na eko zwa musala secrétaire à PDG morobo tant na to eko kabwana PDG wana na ko eki chômeur tende na koteki na théâtre et pas Masasi pe na umelaki na eko longwa na kepa Amelia to vanda ina Amelia bien na eko zwa musala lokola réceptionniste de place morobo Amelia pe comprendre ki ngai ayebisinga ke ba répétition ko ya kanoti tournage wa comme ça la fonction il y a jour on a aux libre batourner singai après ngamo na ko mona ke fona sala groupe na ko sala groupe mais malchance maman oteki ba konga yaki azaki sérieusement malade nazo kipe maman nazo kipe groupe ngamo pe na comme ko sala moi ba diabète mo boy na kene musala balongoli nga musala sans cause wa musala théâtre te musala ya réceptionniste siko ozo futira ndako abatu musala we bana ofuta ndako yango wana namona kina ketika mama na papa famille ngana ke vande pa mususu mais na non la santé mama si ma place na tike bato na tike ki ba surveiller groupe we bika ke lo so ke tika na maboko bato ya ko sala ke panzana ngape mama tango eko kufa na eko zo maladie moko makasi na koma na problème de tension diabète yesu makasi na eko koma na cardiaque na koma na makolo misu de nyo sele ki choc ya liwa mama na ndena longwa musala na vanda ki nanga na vanda na ndako na 2019 na eko zo appel ya producteur moko ayebisinga ke Maman Elvire na sepelaka mingi ndengo joueur mais nazo lukola banzonzi nazo mona yote ngape na expliquer yenga binzonzi moyo mona ngeza te pona salaka nazana taille ko kota bana banzonzi te na bana ko jouer kana ba TV ya banzonzi moyo ezalaki te nda ibisinga siko zo salinga bisiko na osaki na line na bina nga siko bani ko sale pananga nde siko na zongela te ko sala théâtre ouais la producteur bananga ba YouTube na YouTube na sala ga YouTube ezaki na nywana totanga kombo na ete
Ah. Ok. Tanga komona ete. Ok, ndé na 2019 ndo zongeli. Ndé na zongeli Ye kuto azelisaki nga 2019 oui azelisaki nga ke na kende pa ite po ba na solliciter nga pe période mo ba nani prince abenga nga na no jouer ayebisi nga ko jouer pa ite zelanga kaka tina zelaki ye asali pe groupe leto ba na koma ko jouer pa na ye ta na koma ko jouer pa na ye ayebisi sila benga ka mama a jouer pe na SB de na koma pe na SB Assurément c'est que on le la bokese. Ok, pour tout le monde on plus. On a l'ina banzo mon aïe. Malgré les épreuves dans ma vie. Aïe bah bien. Voilà, je lui salue aussi, coucou à lui. Voilà, et par là, est-ce que ma mère vire à zone sur scène, l'autre moment, on a ma mère vire à zone, jouer, et belé. Mais pas mettre le loin qui pour nous. Et pas mettre nga pona nga na longwa kité. Né na sala ki groupe nanga. Té né na sala ki groupe nanga na yeba que ce ka meli abenga na que journée na que tourner na retourner. Mais koto pe na zo sala nanga. Siko incompréhension côté na kati, bebika ndenge zala. Mais to so la très bien. Ou te ko benga nga fa na que jouer mais na yebise ke ba condition na koma nango. Na ba ka otasima. Ata pe président ma ça to so la très bien. Et là, on est motivé, maman, il faut que ça un groupe rapace, groupe c'est un bongo, c'est maman, il faut comme un bongo belé. Na kembaki. Na kembaki. Kasi ezaki vision nga bandakala. Nde nazaki bongo na futa chaîne ngamoko, place au foot bana ko répéter na futa ngamoko. Ngai na tourna répétition nga avant chef à répétition banda ko faire répéter bana fo alia. Fo na PC transport. Bana be balinga nga mingi bo motema bo mama quoi dona bana ko linga te mwana ya lembi na zo bateta mso alia kite fona benga elia wana zo sala na zo zo bongo ko te msala koto ekende koto na yebe ke ekobotela ngame na yebe te ke na kolongwa msala na ko zo ba problème ebele mama ko kufa do ba choc wana na yeba ki ngote. Voilà, merci beaucoup maman Elvire. Donc Solanayo, mais est-ce que maman Elvire do bandi théâtre ngona ki mukolo obeti seulement na yo ki na zongi lango penza pona kanga pena mama makambo obiyo théâtre yekola ngona ndoto bisolo ndoto ngo yekola ngondenge ni betela bisona bon soki na lobi bongo po na tanga na inate mais tango nazo kola mutu no sono banga yo bende yo fosa théâtre kaka ata tozana makambo famille soki kana lobi likam ata yo lobi yango menga sona lobi fo bato baseka wa yo penza yo fosa la théâtre ya na yebisaka bango mo so kana matanga na famille na ngai ata na tika na 2 jours aliwa wo mona na TV baseki lisusu ne loketi na ngana na sa théâtre ya na lobaki na yekola ngona ndoto yekola ngona na inate pe bana na ngai bakoko na nga bango ne se bayebi musala oyo na ko bengo lokoko na nga 4 ans a ko sailo démonstration théâtre au kam wala imo mto ko chabango bon na ebité ce ça makile pour so nga bena yoka sentiment be ya théâtre moi na nga liboso tango akoli anosa moi théâtre quartier ne na bengse ba ona musala pesa nga ona sala ba jouer nga mwana nga jouer boy nga bena ba no jouer oya suka pe watikala ka bébé tango papa ba nga kufaka tango akoli aye kuta no jouer na groupe na nga moko comme ça na likukuma ba na jouer très bien donc bana nyonso na ba koko bango nyonso ba yebi papa kufaka na 1995 kolobi abelaki ayoka y passe asala ka une semaine à kufa oh kapa mabo ayebite abimaka ayebisaki bon bino mibali bozala te ti oyokela basi te nga na lotaki ndoto moko mabe na yebisi ayokaki te camarade moko auti Brazzaville aye kozwa ye nga na pekisi kobima te ayoki te akeba meli masanga kozonga bazongaki azolia biloko ekita te alia biloko ekita te azobala nga nazoka nzala me alia biloko ekita te toke na hôpital bamoni ke eloko wana etelemaka na kati wana elali boye tolongo na kitambo toke campus akufi depuis wana ti lelo so tocalcule ekoza 27 ans 27 ans wow belé na belé ko maman viro bala ki jeune na bote moi liboso nazaki na 20 ans OK moi liboso peza wa kufa nazaki na 18 ans oh avant oya liboso atika bota ya liboso ya mobali ya kufa ka après na ko bota ya mibale ya moi si après 11 ans
nde na yeko bota après 12 ans nde na yeko bota mwana wa suka watikala ki bébé. OK. Ah, vraiment. Père à son âme. Mais na battant na nyonso au papa kenda 27 ans na maman vieux malgré au colline au mais d'autres années ba te belé pour banda pour ça la théâtre ba te belé puis banda kota là maman azo qui peut me proposer banda ko yame na bana boya omonelo na no boya na mesena na mbayi na trop mbayi na rasa ki ko comédien mo bo c'est azaki peut un aventurier au moins la table so bovani bo alati libaya na yo vanda ko zo lamba azo yesokenga na bimie tant ko baluka na sima bo alati libaya na yo. Donc azaki peut un comédien penza donc si on a bana kanisa soki na lingi mobile est-ce que vous allez le coller donc na bana ko mona non mona ka sa comparaison mibali ba nti kutu avant hier mobile mo so lingi ngai na gangile makasi gangile penza oyo mobile alingi o gangile po ani yo ngotika no ka veuve libera amona ajo bande ko papa bino bo so bala bo boti bonga na kesuwa oza nanu oso papa mon père âge na o payer pas pour faire plus moi si bon ya pourquoi tu es venu à cette terre boyo ni ngabongo on a voulu une liberté dans la liberté tu sens moi ngala ko na matete olika bana matete to sala Jubek da ko na matete et pas yedingwe so zaki bana dokisi mais gars dit wana baba na libanda na yana bisoti mais na zaki na ti na zaki na libala papa bisa yoka sanga mabete mais en plus na boti 3 fois na césarienne siko loko bana ba isenga lisusu yango wana mwana ngali boso o atikala liboso mukomsusu alobi mbali moko zo lenga na miso mwana amina mama balinga kayo penga bia na batu na ngai na batu balinga bata ashi na biso balinga kayo ami mama ko linga te oya ko zandoki ko lia biso ngana biso na raison mwana. Mais après 5 ans, il y a pas 5 ans, il y a une petite punition. Nazila mi kwa mbayi na ngai école na mabele. Mobali moko ayaki, abana lingala mo mwana ibe mwasi akufaki. Tango aye a expliquer nga ke boy. Ngana petite condition soko linga to vanda to bota te. Andimi, na l'accepte pas papa. Après si premier pas. To vandi ko msusu alobi, o ya ba ina nga mwasi na tikele mwana moko. Comme ça le bio te ko baksa ta mwana moko tenga bi merci kende le commentaire la vie de suka bon parce que nous bando fana bon bande ko 500 autres no moi na mobile te sena bi bon na 500 te na kosi na sala science infirmière na yeba ke calcul so na kebo isabo mais ata beti ndeni et karaté mais on a ça moi nazalaka nazate nazalaka c'est mais na kaloza ki somo se ubande ko bangisa mibali bande ko lando kilikila ko bana bunga siko na zaki boy ozamba ina ngati so na kuti na mwasi na olobate mais na ko sala tout yo kutanga na mbali etumbaye ce que lobi na bi o 1-0 un but partout pardon ngana kuti ko na lobate yo pe leka wa mobali na ope mususu to osaka pope se passe mo tam so pona pese ka passe mais avant na kota libala bali mususu bena ozapo yo kapasi mais na libala nena no sala ngona nko neti mususu abenga na komba mwasi na Eugénie mwasi ni moka zakina na matonge Eugénie moka zakili libala lopori na Kasavu abenga Eugénie ngana bi ngana ko Eugénie na vai na ngalo ngana benge Eros pa yebeki na ngina mbali moko moni Eros yebatalina ngana benga mena bosena Johanna abimi kala mweka muta bimi ya ine ngabi naza kuna te tango ya boko lia ngaba na biselo ko boko lia biloko na lobi na brosela ngo abi yo moza mwasi mabe mobali alete mi yo zo sepolo lia na yo ngabi papa libumu na yo tango sepo ke yo lia kino ngolo ngana lambi makaya zo mwa simite mais en tout cas mobali wana ti akufa akena wa yusa batu bakufa kuna ke na zakina mwasi moko c'est peu mystique na éviter vraiment na bana tikala ko sale zu ata mukolo moko te o na moni na swana na kotika yeti ayena nda kuna bana loba te mais ko loba te na nga wana izongisa na nzira pour aso comprendre te ala musanga penda tuninga lobi na ngana linga kaete ngana bi pona nini so kanga na baso so loba te ngabi tango yo zo kene kuno zo yeba te ko tiki mwasi na nda ko tiki mwasi siko yo kezwa mwasi ponga mwasi na yo capacité
ngana ko swana so balé na sani na yo mais le kola likambo yo sani encore ato bondelinga do amonike le kola ngani na olinga siko alobi seke yo ngabi kanganga ndenga na kanganga yo siko kainga fundanga makanganga pete ti ndaye ko tikanga mais akoma ki sérieux akoma ba sérieux c'est couple mo ça na problème il faut y savoir que pas madame peut ça moi c'est là que pas madame donc ayeba ki madame heureusement tolé bien mais maman vous n'habitez zaki yo mo kanu to boya ki susu obota ki susu pourquoi parce que âge zaki na bon na boya ki ko na ku fa mo bala ku fa na 33 ans nazaki na 3 césariennes. OK. Siko mobali wana pe onazwaki andimaki ne mama kamunyoso. Pourtant on a pekisa ki ko bota andimaki na to to bota te. Tango pa ko lobali kama ko bota, alobi ta césarienne pour mes ate mais problème ezé pa nanga. Na na 3 césariennes. Na bakisa lisusu. Ozomona ke nazoluka liwa. Et en plus na boya ka likambo ko bota bana batata mibale. Na boya ka ngo po ngamoko na bota na famille ya polygame. Papa msoza ki polygame famille msoza ki na polygamie makasi na mona na yoka na yoka na salaka veu ke na ko bota bana batata mibale te soki ba tika nga na mwana moko ndeti leo nazaka na mwana moko mais bonne chance atika nga na 2 enfants plus ba césarienne parce que maman bandoko ko pousser bana te na tika la ko yoka pousser ko pousser te mais docteur alobaki bassin nga na ko bimisa mwana le 4 kg te nga bana banozala au-delà Moi liboso na 5 kg 200. Akufaka lokwa ba yebaka te na mama yemo. Tant ba yeko ça césarienne ezaki déjà tard. Yami balé né na clinique na bani ba kilo na privé avant de ba yeko sala. Yoka pasa kobota te. Ba bebi ngaka na salle d'opération ba bisi mwana. Yami ça tupé kandingwa. Oh. Voilà, maman elle vit wana ezaki pena moi lisolo na mais ozu peta embelé. Oza pena succès na. Si papa m'a rajouté le coup, n'a besoin de maman vous appelez moi skitoko. Combien déjà âge? Na koli. Année on a 60 ans. Moussa nano. Nana wonzima. Mama nanga. Ta mama dana ngebu. Papa ce qu'on a posé yebsanga na olugilo. Oh. Na bika ayo. Na commissionnaire. Ya ba. Oui que phénomène de l'opé ba jeune garçon roi biso ba mo linga pe ba mère le roi bino ebi. Na obete mabe. Écoutez d'ailleurs, et comme là déjà. Et comme laka, et comme langa te mais comme laka. Na ajo bazo dragueur. Oh. Na bana osala na réception mo na flatiti. Un garçon aye ko somba chambre na ye, aye abenga mama chérie. Ngala yebsinga obenga mama chérie point. Siko client mo ka sa ko na aminanga alobi bo anobenga mandoyi pour kolote lo ndoyi na. Mando yoka yiko benge mando ite benge mama chérie na tune yo zo benga mama chérie pona nini o mena lela fort d'autant ozo sisaka fort mbata azwa pena mbata penza mais peut-être que l'enfant na nga mabete na sepele ka senga pardon OK na sepela ka te garçon mo un garçon linganga po ce qui moi na nga liboso azaki ndelelo za na 41 ans wow siko moi jeune garçon linganga na mo ka moi na nga linginga na o sepela na ngote mais la maman ba sara bon ba o basala bon batika eza malédiction même na bible komami komona bolumu ya mokolo te ya mama te po ezaka mama oya boti yo te mama nyonso to ozomona bolumu na ye oza na malédiction lokomona bolumu ya muta age na yo yo mama pe kitoko te eza kitoko te kolo ba jeune bi bazane na succès somo c'est que maman mo muto bouger ça va pile sila na mutu na ye pour maman peda o azali ko se respecter ako sepela biloko ndenge wana te mwana wana azana mwasi na ye age na ye ayo pozo lekila wana ko pesa valeur te ngaso na moni maman ndenge wana osilika na ye na wana mona ko pela wana lobela bango mais so ba pesa na rôle jouer bon jouer na yo te rôle nyonso ngai ato lobina journal linga gizeng na olinga ba rôle nyonso na d'ailleurs nyonso na jouer linga mbala mwana muke na linga mais on drague mutu ya pasi ate ça théâtre on drague mutu pasi bon na parce que c'est faut drague moi mbala ba bisko me ko drague nga ko drague nga na ko na théâtre télé tout ça va drague la casse ya dans ce na monde on est en pasté monde zana na lelo fort quand on pousse bon tinde na mona yo vraiment ndenge ya watana mwana mwasi wana parce que ça va charisme
esalanga bien kosala fierté soki osala fier obomanga koyaya Camarade comme ça, je suis avec l'actrice Maman Elvire. De son vrai nom, comment on peut dire Elvire, et comme papa la maman beauté. Oui, comment on a Elvire Mabanda. Elvire, on a Eza kombo ya mama baptême na ngai, Maman Elvire. Azali na Kinshasa. Asimbanga na baptême ya zaka na 20 ans, azaka na 1 mois. Azali. C'est le lot. Azali. Ah ok, tellement yo ko 60 c'est il y a comme déjà 80 ans hein. Nga moko na zana bandoi 17. Ba Elvire. En tout cas. Ana bandoi 17. Na balabala, ba place na sali, ba place na vandi. Ba pesa nga bandoi. C'est maman Elvire bo fana na bato. Na vanda bien, wana vraiment lukuta mabe na vanda bien. Na vanda bien na bato. Na zaka pe mwa kanda. Na vanda bien na très compréhensive. Wana penda bato nyonso ba témoigner kango. Soko yeko sala émission la baba na biso obera mwana moko akotuna koyebisa o. Omona kutunga na zoyeba ite pona yeba bato na baba te me ya yebinga. Voilà, Maman Elvire, tous ont appelé à côté Moussa Nayo et Lelo Oyo, Maman Elvire sur scène, aux autres jouer Penza qui toque avec Massé Plara Nayo. Ce que Maman Elvire a dédié peut-être carrière à Moussa là, à quoi dédié on est pas na habité so na ko dédié on est pas na. Na dédié pas mon continent. Ndo yeba. Na ko dédié on pas mams. C'est la bissau. Ko dédié on pas mams, ko dédié pas ndeko. Abana na ngape na ko dédié yango. Na yo pe lokola dédié carrière nga. Siko lo ke sanga mawa. Ba fanatique ba na posa na nga na jouer. Mais ba réalisateur ba hota la vue santé nanga ba banga ko benga ngai. Ah mais vie bo santé ça bien té. Mais vie tant sous mais nga moko kolonzoto na posa na jouer. Mais sinon ba o le bané na hôpital pour na santé na. Té na zo traitement. Na melaba o siko na komi bien liboso na ko loba boité. Siko na komi bien o kemke kaka. Na zo traitement mi super na zo traitement les docteurs a pesenga linette oyo. Na mona moité. Kisi nazozwa ezwa moite pona makolo pe nazozwa traitement tension na melaka ya motema pe na melaka diabète pe na melaka makisi na melaka et qui manio sur un combo na oh amen donc ce que yango izo sala que ba tournage pona ko ya o kende mo ba difficulté on a ba transport vu que maman za mutu kate c'est ça non kona kotambola passe mutu exacte yango izo sala kina kende ke bazobanga ko bengisa nga. Mais si la bensinga tam so ko luelenga taxi so mususu ba luelenga moto ya sala bongo ba tournage mususu pona za musika tam so tournage za na Gombe etu ko so na tournage na ma campagne na Sofaka mais mudabe manga tikitambo sila loko ba za ka pressé ba no benga ye atikinga na kitambo na zwiti epa na biso. Yonda koza mama. Ngana za na bumbu. OK. Na banaye ko futela na yolo. Mais tant musala wana esili na zonga na parcelle familiale. Pango papa tika na bumbu. OK. Mais moi na omususu azaki ya mwasi oyo amibale botaki. Bango mibale basi. Wana so mibale basi. Bali. Bazaka na ngola ya liboso. Abala ya mibale abota. Mais mobali na sala etu na kabola bango bana bunda pam. Atina ina ngola moi mobali atikala ado na dela zabu nazaka ngamoko. Ndeke sa mikuma. Bango no bakenda. OK. Mais na ba rôle ba pesa ka rôle nini oso mama Elvire yom ko zo jouer o linga ngo makasi. Ngapenda rôle na jouer na linga mingi ko jouer ya kiboyi. Kiboyi na ya mélancolique. Pour gagner na zabo soko lo bitanga mélancolique sikoyo. To jouer na biso. Ba rôle no jouer na mais deux wana kiboyi na ya mélancolique na linga ngo makasi. Siko mama Elvire secret na ya ko lela ka wana. C'est pour na ba choc peut-être quand ça mobile no makasi ya ngo lela ka tout et ya ko naturel. Tezaka naturel bana bo mwana. Bon kana zala ki ata na classe soki bembe zo leka kuna ebembe na yebi na ngate.
bake kunda na kolela makasi moto wana kufi ya olia lisusu te donc asusi na kaka moto akufi a olia lisusu te na kolela ata na moni croix na livre na kolela bakundaki moto wana na kolela tala kaka omoni remorque soki batie moto ya remorque boy ngana bo mwa soki na moni bongo mama kamnezo yoka pasi na kolela penza ata sikoma msenge bimi inge mangasiko mo kamnezo yoka pasi po batie moto ya remorque boy donc ça naturel. Et là, on a un mobile. Mais on va faire une limite. Oh. Na limite. Ma belle famille, nous voyons quand ça fait un mobile. Famille na bango so na ringa lela. Tika na bébé pour na melis. So ki na ina lela tika. Si le place ka na leli sila ki bato. Moi si moko ba bota na ye mwana yaki wana abani ko la mobile nanga na linga ke minga linga ka fumwa na likayabu ale tanga sisi nga na sengi mama le ki mobile nanga na lela ko abi elela nga pe na fuka minga bi mobile nanga so mtea mabe na lobaka obala mwasi lobaka za mwasi aguna yote bonga mwasi ago tikinga taona na lobi bongo nde bato babani sikoko kolela ai wana penga na kolela na 5 heures temps balisa ka kwidi nde na wana na lelaki. Mais bah maltraité quand on te dit que l'histoire. Bah maltraité quand mais je me souviens tant bakundi na tikala ki wana ne après ko kunda mobile ne na yeko sentir que mobile azate na kena na douche na osokola na banda ko lela na do lela na zo lela semeki na ngaye semeki tika boyo tika na bébé ye pa koti semeki mususu ye biso 4 to bani ko lela kuna na douche to bani ko lela to le tata mom ta ya ogangela biso na lela ka makasi mukolo wana sentir que na tikalinga moko to na mona bato na mona kaka ko mwana pe ya tamsu salali ya ebo beta on va bakundi nde après na yeko sentir que mobile nanga akufa na benga ke pauvreté o pauvre tous azaka tous na ngai atakufa amaka ko tshilolo pour le se baso benga mama isa pona ye so ntama bala musaye nena wele no lingena wele makasi so be na kila cimetière na yeba ke o isa esquelette mobile na ono yeba yeba ndenge no yeba elongi bando se pe na aider son vivant kosala na ye ndenge na ine mobile sorte mobile nga linga ndinga zalaki ndenge na no se pe na ye bazaki pe Maurice au sexa yo ovandi boita mso yo so mono sana kanda me tant ya koya asekisi yo ka yeba ila linga ba boîte de conserve ming so sali moi discussion mona ke soma ba boîte sardine Nestlé etc la ketia na mbeto mona zo bano ke na chambre ti mona ngapi na biboni ko makena na chambre yo tina kote na chambre ti mona sai moi fieta na kote na monika biloko na katena na ose mona azbana zilanga ka wana do azaki mena un bon mari azaki malgré azaki na mobulu mabana linganga na mona ngote lelo na génération ya mino ba mama pe bokomi mo ebele ba mama makambo ba mama linga ba mama pe baza mo ebele na éviter mama Elvire bande ko no pe ba bangisa ko pe amo pe na musala so bokuta na mona sen en tout cas musala na sen na banga na mutu te mama makambo to jour na ye ba mama linga na kutani na tableau te mais na ebike eza na pièce bonga na joie pas joie na banga te como mtazana joli na ye mtazana ndenge na ye mama kamukuta benga kalipasa to benga na kalipasa to te ko jouer na bokesenia to na so na pam kuna ko wela lupango bo moni mutu mtu ye aza shosho ngana za nanga mwa kimia do mtazana ndenge na ye to banga na te. Voilà, aux gens fanatiques na oye belé balinga yo ba sengi penza mama Elvire surtout ba cook ba producteur pour lui bada pour ça na yo mais aux en a moins difficulté pourquoi sombe la pe mama Elvire mutu rien n'empêche voilà bango de bazo yo ka mama Elvire zo souffrir bazo mona o balinga nga pour yo ka neti mwasi mo ka benga lobby mama Elvire penza zo trophée ko mama Elvire penza oleli singa alinga nga soki basangani bakosomela nga mwa kechi bakuk baze belé wa ba famille ya mino connaisse ma famille SB wana famille na biso bazali ba o bakoko sepelisanga bazali nzamba yebi ne ko toucher mitema na bango net film na oyezo le cas je crois qu'il a déjà volte face au maman Elvire a pessima comme il se doit ba babu jouer bien à maman Ida moi était ma maman légionnaire ya suka no to sana ngo samedi na no tourner na grotte
Vous avez rappelé chrétien catholique. Tika te. Tokutana maman légionnaire mon kuna na grotte tuninga. Mama yo sana ni ngomba ni pona nataki maman légionnaire. Na yebisi na Saint Jean-Baptiste. Atuninga sui katani sui kateni. Katani sui katege prière na bango ngala bi mama zela nazoya. Taona lina kidabinde ko na sepeli peza na zinde ko na loso. Savoie. Na bi merci maman. Apesio. Maman légionnaire. En tout cas, mais il y a encore un rôle, mais au sein de Maria Kitoko. Moi, il y a un djemo. Mais la banda kuna. On a maison mère. Maison mère banda kuna bon bien. La banda kuna. Mobile na ngam de bimisa kuna. Oh. Alinga na été kuna. Tozala kuna tozala moi séparation mon boy pona ko bote. Ngala na linga suko bota te. Pona ba césarienne. Ya bondele azolinga ngala azolinga tende akendeke pa passer moko asolo na pasteur. Tamba passer ayo solo nanga auto yamba yeso yambi yeso zongani ponga na kima yana na bota na sote omote mwana mibale na mwana na ka 12 ans awali ngana so bota te na bota kana bambeli kana na bayeki nanga me ya loba ito bota kaka tawa pe na boti mwana wako sika 11 mois ya kufina même toi aiba mama Elvire Moseka azalati lelo ebiye to dakika papa te papa te na bi papa na kosi on a collègue nous bon azanaï comment est Jean Jean au cas comment voilà pas ça na yego dans le avant du cas mère avant ya kufa ngafana sana ndako ne ala ndanga kati siko siko loba ngabera lingana ngate oboya no ya Jean boya Jean bona boya kaye ezaki faute na ngate il a été en Égypte et on a ba téléphone ezalaki te akomaka te eloko moko te ngabe na tigale ezaki âge ya puberté na omona eloko moko te na changer les côtés tant ka ngala zo kokakela ngala pa na zo koma na zem yaye alelaka kutu mawa amina longola zem ngabe ba petit déjà bon eloko ba para ba yemi mutu mobali sa yaki na lupango siko mwana wapena ke bote bakufi na kanda ndengwana ya j'arrive dans ma belle. Vraiment. Voilà, maman, il faut que nous sommes allés, les jeunes ont chuté. Mais sinon, mois de mars, c'est un mois de vie à la femme. Maman, il veut aux mois-ci. Les autres, comme on a Bassi et Bélé, mais souvent, comme ça, la Sony. Dernièrement, tout ce qu'on a dans les réseaux sociaux, bah, on a été à Bassi, bah, comme ça, on a bambois, bah, comme ça, on a Bélé, pour aller pour Balouka, bah, au moins quelque chose. Pour que Balouka ba kenda ba Dubaï baza na ba suka kitoko baza na vie à luxe n'importe na bino et ça ka bon autre moment là bana basi ya libo makabango yo sa nga pasi makasi moi si aza être moko cher ndoyi nanga ozomona mama Elvire wana yebisio mobile na ya lingi ye mercredi bazaki ambassadeur aye ko sombela ye mapangu na asimi balé samedi aza moi site pona nini biso ba soko kamite mate ezo sala nga soni na mawa lo na fungoli téléphone na moni mwasi moko mwasi penza soutien zate siko vraiment yo mwasi mokili mo même mono bongo eza pasi pe mawa pona bana na biso pasi pe mawa yango ba passer bazozo ba shida na mawa yo kosambela po bango mo bazo belukela ba malédiction bazo mi kotsa mambo belé na banzoto eza mana tango na biso ezalaka bongo te ezalaka bongo te vraiment siko nazo ba tele kasa nini balé eloko nini balekisi na bamfumba o bazolia nde bakomela boye nazo comprendre te en tout cas l'état face à l'effort pour mutu na mboa bosoki marisha sizeni zemi mboa okobota nani tokobota nini c'est ça eza mawa moi si eza être cher ngati ono sala na flat so nazomona mwana mwasi moko azosakana nzoto azoya na tata mobimba na banda ekoloba malgré nazozela mbongo ekotame na banda oloba yo bandoki biso baklia na moi te na oloba so namona mama moko ya mokolo na moi jeune garçon moko boye na yebi mama ya somi chambre à koti jeune aye na luka chambre 3 ngabi okesani o te na ye ngabi wana mwasi no o mère alelanga fo ngabi yo po nous sommes ça tout ça mère camarade na ngabi tsika makambo ça la bendeza bien o ngana za na mwasi nga za zeme mère ngo bana ka père daya alelanga fo ngabi
Et ça n'a pas si journée on a liaté. Na si nga ko si afuta ke na passe na biso so mata place ko. Mais ça passe pour na bana biso na zo baté ce qui rire c'est pour na biso ba maman. To kuma ba 60 ans ba. Na yebité. Ce qui fait faute la biso. Ba jeune pe ba zo kufa mingi. Moyen te. Tal ka ba jeune ka paix à son âme. Na biloko pe bozo mela. Biso to mela ka bongo te. Ata c'est na biso diambe zala ka me. Ata lo toko pe zala ka me boité. Ouais le matin comment ma wetu. Oh. Et comme ba bombe. Ba bombe. Hein? Yo muto meli bombo comme ça. Mais le meli vraiment. Tu dois comprendre te ce qui punition nzambe. Mais ba chaîne bozo kende belé. Bozo kende penza. Et tant que maman conseille une groupe ça peut-être pas ma gêne les même accoutrement surtout moi de la femme quand la tête comme le 8 le mona ba sinde ba rolata ma puta ne mama la tiboy voilà et puis li puta ngo ba comme la ta li puta ngo forme pas au kangelango et ça on ka yo moni que ça li puta ma kangelango awa na te mona na awa quiz tout là na habite tant que maman pour bossa comme ça là au boy dikaramas et tant que ba éducatrice ya mas na habite maman ko lo banini ngala ko lo bananga mais mwana wana place azuli éducation akoyoka ngate na minute pas zotala ngate azolanda ngate. Mais ça passe pour moi ça kaka moi si na mars té pour ceux qui ozalaka ka basi na mars na to botaka na mars sili robota susute toza mars toza basi toute l'année mais ne ba privilégié biso ba tombola ba biso na mars mais ceux comme na mars na biso yo moko talaka bilamba to rolata na ba mama na bana la fois passée libala moko moi ça kufaki pona liputa donc linga liputa sikata ya kala uza mama soko latino ka esa na ngwe lokote mais zaka pasi ba jeune fille bilamba ko motongisa ko liputa fo libumwe monana liputa kangeli yango boye donc pona nga siko na nga moyena lobeza te l'état loba po ngata na lobi am to yoka nga azate nga na sina na pekisa mwana moko na nzela libumwe zo monana adongoli nga amina nga soke etalinga mwana nga utalobi mama tika na yo ngezo sala nga pasi muzo mona amina nga mama kasi yango babenga ko bipete ngabe ne bipe na moni mwasi mo avandi liputa teti awa ngabe ya bonse liputa nini yango ko atombola ngo sisi awa ngabe mwasi mo na kasavu na victoire memi mwana tie mwana mopanzi oyo nabi yaya tie mwana koto amina nga soba nyati yotalio siko atanda pesi bato na éducation ba yoka ngate dedans muta répondre muta on ata baniati etalio siko muta ndenge on ata na gangi na pasuki gorge na bela jean ayoka ngate pour déjà base na ye eza mabe maman vie somme nini ozo garder ti lelo comme bon souvenir mbongo moko ya kitoko o de la musalo à théâtre ezaka combien et puis na pesa ka ezaka na circonstance nini en tout cas pour na mbongo nan na zimbongo te ma fanatique nan na zimbongo te maman ga imiki kaka na zo soma mwa bakisi mais ko so pena somme moko munene te na kasi ndenge lo ibongo zo ya mena na zwi penza somme munene te nante maintenant na sala bolamu moko na théâtre ozo garder comme bon souvenir moi bolamu ma bato bazali eli boso na ndeko Jean Paul sala nga bolamu vraiment mams sala nga bolamu nazaka kisi mams asombela nga kisi pe ya montagne na sala nga bolamu donc nazana ba fanatique pe o basalanga bolamu mama Charlotte mama Mimish na yebaki ete na monika muto ekotalanga abengi nga na bina zana matanga na lingwala la ninga na lingwala o mama lifi to sepelaka no mingi to talaki na tete loko na yeki o so mata miliki na zika mbota roulage na tina saki tango na fongoli na bi mwa mukia lobi na nga yango salanga bien bazali watindelanga mwa kemkeme na yebi ke balembi te banasazi balembi te banasha Charlène Chanel balembi te Mati Matondo yokuta lingaka ta yoka naza na rendez-vous à médecin les 3 donc les premières fois ça la toi tinda tenzamba bien donc comment que chaque le 3 il y a moi ça dépend OK net moi aux les 3
nakimaki mpe nakendeki te mati pardon mati atina ye mbongo me nakendeki te mpona sante na moko ki lisusu nakimaki mpo nani nazalaki na bakisi na ngai biso nakiko na kisi bakotina nga kaka yango kaka mpona l'autre fois navandaka boye naosentir bien te natelema boye nakoyi nazwi tensiomètre pardon nazwi glycomètre natali sucre mata makasi yangi ba 16 heures na biso nake hôpital bakokanga nga na to ya sucre oyo anabengi petite sœur somba kisi boye na bandi komitobola nga moko après 1 heure na toboli après 1 heure na toboli après 1 heure na toboli 4 fois natali na moni ekiti na vandi donc nasi nayebi batechnique nyonso natali mpe tension namoni ça va soki côté kuna batindelanga tensiomètre batindelanga glycomètre en tout cas bafanatique nanga merci beaucoup papa Dominique papa Gilles ntango ayoki nazobela mama nalingaka te obela papa nsa mokili mwenga en tout cas balingaka makasi mama Philo Nzumba mama Virginie Nzumba balingaka mingi na mwana nga Florence Nzumba na États-Unis ye kuta pesi nga place ndaki vanda na mbudi ndako moka munene villa monga bina kokoka te nakoka kosala misala te abinaka te mama longa na bumbu ke vanda mbudi villa moka eza kuna ngabi te navandaka koto fwana Florence mon petit ma papa Dédé. Ok, mauvais souvenir nini ya mama agarda atilelo nga mena mauvais souvenir na nga liwa mbai na nga na te bon mauvais souvenir za nango te tam suto ke tourner mbula na zone yokwama na ebeza na ba matungulu ya musala mais mauvais souvenir penza il fallait na kola na mbai na ensemble tina mona bana nga kitoko ba mbale na il fallait papa na mama mona ba onde ba komba jeune fille kitoko boy basi kitoko papa na mama moni ba ngala moke surtout asuka moni kana 11 mois de sala nga mawa na nga mingi kaka yango wana ata ko tatala mama bakufa na bango mais ya ngande sala nga pasi mingi mobai na ngai. Ok, voilà, mais le logo peut kufa baton on so bakei mama pe aux ansuna courage en zone sa groupe te babenga nga mama zone sa groupe e wana ba no sala siko na sala te na yebisa bango bokota kota na ba groupe bato po bokolisa musala bayaka pe na ndako bayaka na ndako bamusupe na mema ba place nazali ba mama zone sa groupe na zone sa ndeni musali zate na santé pe bilwana bonga fo moi soki bango batindeli nga mutuka na sala on a ça kablo pa na yo. Merci beaucoup maman Elvire, très gentil. Maman Elvire to comme so presque na suka. Maman Elvire a des colonies. Maman Elvire aza muntandu. Toujours ko zo betel so la fumba makasi na ka mo ba no mutando na ngomi. Nga mo pe na linga ngo kasi biloko ba kongoti. Fumba la mutsama. Ye pe na chaque jour fallait à mutsama. Soka ali yango ta la te. Azaki bongo. Nga aza muntandu 100%. Aza la famille ya défunt Monseigneur Kimbondo. Ok. Merci beaucoup maman Elvire. Ceux qui sont fanatiques, ils sont en contact avec vous, ils bon. Merci d'avance d'abord au Bakokota déjà. Nga pose wanga nazana 00244 43 mais 00243 82 91 10 259. Vous comprenez? 00243 82 91 10 259. Voilà ce que bien aussi maintenant maman fille moko. Mo pe na za na ventilière mo na section na ka na tabu na yebi na yote mais na section za la ka bongo mais na za ka maman fille. Combien des années depuis bandi so calculer na musala wa? Na musala oyo. Nous avons confirmé 2005. Pour avant 2005, la bande on s'en a Ok, déjà plus de 17 ans de carrière déjà. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons remercié Bino. Nous avons bien oyambinga. Lobi to binga inga na nazalaki na ngana ndako kureza te na vai na mondili na je appelle na sepele makasi. Na yebisi falon pour ça les kamte so na yebisi falon te. Ok. Voilà. Merci beaucoup maman Elvire Bambote Nayo pour que tu kabwana. Et puis moi par rapport à l'émission Alléluia. Merci Bambote Nangai
napesi ya liboso ndeko napesi lisusu Mati Matondo napesi papi Mayilu na Arlette Mayilu mama Charlotte Luyeye mama na Sheila napesi bambote Belé papa Dominique mama Mimiche mama Bobette en tout cas bozé Belé ba on se yanga mbote la bino pour la fête il y a mois de la femme bonne fête na ba maman nyonso mais tous à la ka ba maman na mars té tous à la ba maman na presque toute l'année puisque tous a basi tous ça il qui basi na biso na ndenga bien et pas si na ba basi ba jeune fille o bazo me ma vie ya mabe conseil nini ba kopesa na bana na bango tout ça l'effort tous on na nzela tous ça être cher ce biso de me pesi valeur bateau bon sakana biso te to mi pesa valeur pour ba pesa biso pe valeur merci beaucoup na batu bayaminga bonne fête na batu nyonso. Voilà. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. C'était là votre actrice Maman Elvire. Avec nous avons passé des bons moments ensemble. Maman c'est qui c'est besoin seulement comédie. Tout ce qui a petit peu l'isolo naé bateau nous sur balingara pour soutenir ba bonnes œuvres. Bon lier sa maman bon na bino et raza na bon mot. Ma cache dans un autre on a besoin de ça là. Bon les ça et on ça bien sûr. On peut pas prendre une grosse maman fiancée. Maman est célibataire. Naza célibataire, Teresa vive. Et quand c'est ça vive OK. Quand c'est célibataire ça mon blague. Voilà, maman Elvire Azali naé là c'était pour blaguer mais maman Elvire Azali bon et ba kande bo solo là. Mon numéro est affiché bas de vos écrans pour les remarques ou suggestions. Merci pour l'assistance de Ridi Tamba. Tamba Ridi, docteur Leteta. Toujours Ridi Tamba. Ladi Makalu, Erich Makalu, Shekina Makalu, Bana Ngai, na petit Sumbote na Norsi Matadi, Carlos Gata, Allegri Ampiana, na Dauphin Mabanza, mwana tukana biso. Vraiment na mboka wana bozali mbote na bino pona ibolandaka nako pesa bino kombo ya chaîne o bola bobanda kolanda ngope ba s'abonner pe bo s'abonner na chaîne o. Merci beaucoup maman Elvire. Inaki c'est 7 mars lui c'est qui Dekare Bashia Mobali Sango Daniel Delectare voilà. Bon ça a plaisir, bah vidéo na bino bah souhait bah cadeau et ça va être très bien parce que azam on a kati na biso awa un exemple de télévision. Elle s'appelle Gaëlle Fundu ya ba Gaëlle. Tu es dans mon cœur Gaëlle Fundu, gros bisous à toi. Fundu Gaëlle Fundu. Bonne fête de la femme. Shekina Vumbi Tokozana yo et joyeux anniversaire à Edwige Kabuiku Edwige. Na motema Shekina Vumbi ya ba Shekina toujours na motema. Merci à Malika Rafat, merci à Léman Abedi Chikito Djogo, merci à tout le monde et merci à Deo, merci à Gilles Molampotou et Gueto Kamazi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes de l'exemple télévision. Bye bye. Vamos embora, pangilomba kwanzali, yanti tena ebima kya mwoso, epangiande, ufufango, wale bisola, vamos embora, vamos. Yeah, yeah, yeah.
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.